Breaking news, toza déjà na kati ya breaking news basangwa Congo na banda kuna bino. Kinshasa eza koyinda grave montée des prix internet na Kine. Jacques Ndala, le journaliste combattant, a lancé défi à l'objet ba congolais ba chargé souté ba somba sous ba crédité pour ba ko sa Kabila na système na ye. Alors bazobanga bato bazwa information pour ba se soulever parce que Kabila azobanga alala rasusu biente pour que le 19 décembre soka pakatite biliake bikoki tolanda nanu journal France 24 Afrique. La gronde ne cesse d'enfler autour des prix d'Internet. Déjà très onéreux, certains abonnements ont été multipliés par 5, privant tout simplement de nombreux Congolais d'un accès à la toile. Certains y voient la main du gouvernement pour enlever un précieux moyen de communication en ces temps de crispation politique, ce que nient catégoriquement les autorités. Le récit de Nicolas Germain. La colère enfle au Congo. Les prix de l'Internet se sont envolés et certains soupçonnent le gouvernement d'avoir orchestré cette inflation. L'an dernier, pendant plusieurs semaines, il avait coupé le réseau à la suite d'émeutes contre le président Joseph Kabila. Moi, je crois que c'est politique, étant donné déjà qu'on a vécu un total blackout le 20 janvier, où on nous a carrément coupé d'Internet. Je pense que la politique est derrière, vu que les élections approchent. Moi, je vais dans les cyber à différents endroits. Je compare les prix, si c'est trop cher par rapport au temps que j'utilise, je m'en vais ailleurs. Et à ce rythme-là, les cyber n'ont plus personne. Même certains députés de la majorité restent perplexes. On peut bien accepter que les opérateurs veuillent changer les prix, mais on ne peut pas accepter, en vous levant un matin, subir parfois des hausses qui vont jusqu'à 500%. Le ministre des Télécommunications affirme que c'est l'autorité de régulation qui doit surveiller les prix, pas le gouvernement. Ceux qui pensent, et j'ai déjà entendu cela, que c'est une politique gouvernementale d'augmenter les prix de l'Internet pour empêcher, comme une barrière numérique, pour empêcher les gens d'accéder à l'Internet pour des raisons politiques, c'est faux et archi faux. Les opérateurs, eux, expliquent n'avoir pas eu le choix et invoquent des contraintes financières et un harcèlement fiscal. De nouveaux accrochages dans le nord-est du pays entre l'armée et des rebelles ougandais. Ça se passe au Congo. Les autorités affirment avoir tué 5 membres des ADF dans la région de Beni, théâtre de massacres récurrents attribués à cette milice. Et puis en cette année électorale particulièrement tendue en RDC, un déplacement du chef de l'État qui ne passe pas inaperçu. Le président Kabila est à Lumumbashi, ville réputée frondeuse dont est originaire l'opposant et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi. Le président participe à la conférence des gouverneurs dans cette région. Merci Bouti Kolanda basangwa Congo na banda kuna bino ndenge tomisana kopesa bino ngo. Donc lelo na breaking news na biso tolobe déjà montée ya ba prix ya internet pona ko empêcher Congolais az information wana si tolobeli pe lisusu Jacques Ndala moko ba journaliste congolais oazo mata peza grand combattant na Kine asengi ba combattant ba congolais ba chargé te ba somba ba crédité parce que Kabila na système na ye il faut écouter na mai. Kabila 15 ans que tu nous as massacré, tu as massacré plus de 12 millions de Congolais, tu nous as affamés, tu nous as laissés dans le noir. Il est temps pour que pour arrêter, il est temps pour que tu meurs. Oezali message à ba combattant Kinshasa, ba bimisi ba banderole, ba tie libanda. Basangwa Kinshasa toujours ya Congo, tous en breaking news, balobi 65% des routes na Kinshasa sont impraticables. Les Kinois demandent à Kabila de partir en paix et en attendant qu'un Congolais puisse prendre le pouvoir pour un joyeux avenir. Pour Kabila 0 mpilamo 5 pour biliaki bikoki. IDPS bazanga soni IDPS bazokolate. IDPS na Tshisekedi bauti ko louer salle oyo ya château de lac na 40 km à Bruxelles. Oyo basalaki conclave oyo bayambaki opposition nyonso conclave bayambaki opposition nyonso plus de 3 jours balalaki kuna baliaki kuna. Alors ezo kamwisa bato ba futi salwana ti lelo toyebi te mbongo utaki wapi bato bele bayebi ke mbongo utaki na Katumbi Katoto
to na Kamere to na bato ya opposition te mais eutaki pa Kagame. Alors wana IDPS ye moko fois justifier biso mbongo eutaki wapi. Mais pona kofuta tike ya Tshisekedi azonga Kinshasa babandi lisusu ba collecte de fonds. Est-ce que IDPS bazaka na kesite question ba congolais bazotuna ngona po ba lembi kosenga mbongo entre temps mbongo oyo ba pesaka pona imperium ti lelo justification moko isalamata. Alors bayimboka balobi Tshisekedi azwaka mbongo na caisse oyo ya imperium afuta tike na ye ekuza malamu ba tika bato makelele. Panique na kingakati, panique ya grave kuna parce que Minaku l'incivique peut collabo sans Sony parle de tentatives de coup d'état comme si à Bosanite Kabila n'a jamais été le chef de l'état du Congo mais c'est un valet de Kigali. Alors mende na batuna yenyo surtout ya PPRD bazolenga balobi conclave ya IDPS na Belgique ezalaki bongo trahison na mboka et puis ezali bongo tentative à coup d'état to éviter soki batoyo bamelaka bangi baza bazoba to baloka bango parce que Kabila aza congolais te, Kabila bafota ete, Kabila 15 ans abongisi mboka te, Kabila a triché ba élection mokili mombeyebi, Kabila mandé sili bazolinga tika na pouvoir to éviter pour quelle raison. Alors oyo nyonso to akoya mpona kobengana Kabila aza la bienvenue biso tokosoutenir ye. Donc ezali mawa mingi basakanaka na nzambe te ces derniers temps buzoba eleki mingi na baeglise banganga nyonso bakoma baprofete bamiyibi nyonso to bakoma baprofete banganga kisi bakoma baprofete bato na soloka bakoma baprofete tozoyeba sute nani azosalela nzambe solo nani azokosa. Alors breaking news proverbe 30-30 alobila bino déjà masolo ya pain du soir ezali site moko satanique, ezali site moko ezoloka, ezokontinue musala ya combat spirituel ya mama olangi koboma ko détruire. Alors nzambe abeti bango après avoir komema basi ya bato na mboka oyo tobengaki Israël esika pi ba violaki basi mususu pe ba panzanaki kuna. Nzambe auti kobeta bango une semaine yango oyo pain du soir signal ekatani bazokoka ko rétablir en te pour kanda nzambe kiti ba manipuler population ba yibi ba mbongo pe ba komi na suka soki ba yembi yesu te soki ba tatolite nzambe akobeta bango lisusu, c'est-à-dire pain du soir ba singe katani bazoluka ezonga te parce que za colère ya nzambe. Alors bo tika na bino fidèle na Sentinelle TV parce que ezali chaîne oyo lobaka vérité. Enfin na musique to na culture Wankovia alandi destiné na ye Kester akufaki na 2014 Wemba asalaki matanga na ye na Molokai aleli caisse général na ye ya Molokai na nzembo oyo babengi na kombo ya blessure. 2 ans après beaucoup la kufi baleli na nzembo oyo alelelaki King Kester. Alors tango beaucoup la kufi Wankovia baboyi akende matanga mais yepe akoti studio po alela vie na ye. Est-ce que ezali nzembo oyo bakolelela ye Wankovia parce que nzembo oyo beaucoup la salelaki Kester yango balelelaki. Alors Wankovia akoti na destiné asali nanu fo nzembo pe lisusu nzembo wana ebango yango bakolelela ye. Donc ezali mawa mingi Wankovia biliaki ebikoki po mabe na ye esi eleki bato esi balembi ye pe balingi lisusu makambo nete. Tozalaki na breaking news basango ya Congo tolobi hausse brisk ya tarif ya internet na Kinshasa. Kabila na bato ne bazobanga ba Congolais bazwa information parce que bayebi ke bako se soulever. Pe lisusu tosengi na ba combattant ya Kinshasa ba se soulever pour na kobenga na Kabila. Kabila oyo abomi plus de 12 millions de Congolais pe 15 ans na pouvoir atiki bato na molili banzela ya kati ya mboka eza kobongisa te afutaka bato te. 65% ya ba route na kati ya Kinshasa eza impraticable. Pe boyebi 5 chantiers na ezaki silogan makambo lokuta eloko moko esalama te abongisa ta chantier moko te. Or
Congolais bana chantier liboso ezali éducation pour tous, yami bale santé pour tous, yami sato habitant pour tous, mutu to azala na sika kolia kolata kolala courant mai classe musala biloko wana a créer ata ba entreprise te. Alors mutu abongo to yibite akotika sona pouvoir pona nini tolobaki ete IDPS ba sila soni ba uti kosala musala kitoko na château ya lac esila basangisaki opposition nyonso me bamikitisi lisusu bamikakoli na kosenga cotisation ya kosomba susu billet ya Etienne Tshisekedi azonga mboka. Papa Molière grand collabo misala na ye ezomonana soki aza collabo te aleka na TV alobela biso makambo ezoleka na este ya Congo kote oyo bazoboma bazodétruire bazokata bakongolais akoloba ngo te mpo azwaka mbongo ya Kabila pe akangisi papa ya collègue na biso Mike Pierre oyo azali moko ba combattant. Papa wana azali âgé à 77 ans donc 70 ans abimisa papa wana pe papa Molière toyebi ndako toyebi ndenge nini tokosila na yo kokamwa te ntango tokokanga Kabila na yo na ben civique nyonso oyo bazali lokola kotravailler na ye ba oyo bazali na sima na ye ba oyo baza na PPRD ba oyo bazosala ba défilé ba déclaration bino nyonso bokozala juge pe tokosambisa bino. Breaking news yes nkolo